ATV Média. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, balanda mission dépêche, eza ko dépendre na Ernini, oza kolanda émission na bino dépêche, ouais la kabino ba actualité à temps réel. Dépêche eza présenté na ngamoko mission no ka aspect spirituel, bopeto na nzoto pe na molimo. Na dépêche lelo actualité à temps réel, to sangisi ba temps fort. Tozoli bino ba temps fort o elekaki na investiture ya premier ministre Nabiso Judith Tuluka. Tozui ba temps fort, ya ba intervention ya ba député o elekaki jour ya investiture. Tamsusu otali telengote me ato sani selbino ba temps fort boka banani balobaki ba pesaki makanisi ya malamu pe ba intervention ya malamu. Toko banana na bitakwira intervention na ye ezalaki ke ba ministre nyonso bavandi wana o baza komona bapakoli na bango parfait me basukoli te. Alors bipomboka etambola bien ba ministre babanda nanu liboso ya kosukola avant bapakola parfum. Eli koloba nini ke ba ministre ebele baza wana baza nanu salite baza na makambo ya moyibi ya mabe, donc ekosala nango eloko moko te babanda nango komi petolama kotika moyibi nde bakopakola parfait po batambwisa mboka. Bitakwira batsaki lisusu ke soki guerre nanu tosisi guerre te nyonso tokosala baprojet nyonso tokoya nango ekozala rien parce que bamboka ebele ezali occupé na ba M23 pe alobaki sorcier liboso ezali Union Européenne. Mais Union Européenne o Félix azotia motema oyo Félix azotia motema na ba Macron nzoka nde sorcier liboso ndoki liboso ya Congo ezali Union Européenne. Alobi pe lisusu ke tant que bokofuta ba soda baza na front malamu te ba prime ya bien te boyebaka ke solution na guerre ekozwama te. Député musu ya mwasi mama Mapera akebisi premier ministre ayebisi keba na étouffement ya gouvernement na ba consommation na ba crédit ya ba ministre na ya présidence. Ameka kondimate na ba consommation wana ya ba crédit ya ba ministre na batu ya présidence de la république atelemela yango aboya yango fo wana ezalaki intervention ya député Mapera. Bokolandango tosangisi bino ba intervention ebele. Selon député Dibulu, a eloko liboso na intervention ezalaki ke akamwe na pochette to na couverture ya projet de société ya madame Judith Tuluka batie bangombe ole batia ba emblème ya mboka ba léopard ole batia ba nzete ata batia ata ba kolta ba cuivre akamwe batie vache eza kolakisa Rwanda po Rwanda mboka nezala représenter na bangombe koma tokende kotia bangombe na projet de société alobi eza déjà eloko moko ya mabe yango eza kosenga intervention toujours ya ba bon designer ba concepteur ya bien na Congo tozana ba concepteur ya bien akamwe nana sali conception ya likamwana sans même emblème ya Congo. Abakisa ke lisusu boye alobi na madame ke nyonso atangi discours na ye na page 6 na ba projet asali mpona kosilisa guerre lokola yebi mpe mwa makambo ya guerre apesi ba technique alobeli madame Judith Tuluka ke moto oyo asaleli ye projet de société na page 6 mpona makambo ya guerre apiége ye mama akosala eloko te ezali piège batieli nani akomeli mama ba projet ya makambo ya guerre nani atieli mama ba piège wana ezali révélation ya député Dilu bokolande yango. Député Jeannette Kariva ou Karina alobi na mama ministre ke azala éveillé azala manipulé na bato ya IDPS te ba membre to ba partisan to ba ministre to bato ya IDPS te ba manipulé yete. Soki akoti kaka na manipulation ya IDPS eza échec total. Soki amoni bato ya IDPS bazali ko manipuler ye
adémissionné ne atika olie azala humilié ndenge Jeannette Mabunda azalaki humilié. Eza na tonton Koy Apongo yaza mutu Équateur yenda aganyaki show malgré azalaki agité na kanda atelemelaki président Vital Kamerhe babotoli micro na président Vital Kamerhe aboyi kokita me na suka nango alobi makambo oyo esepelisi ba congolais nyonso likambo ya LMD likambo LMD oyo bakotisa université zalaka 5 ans pour okoma licencié lelo komi 3 ans okomi licencié na LMD za na système ata au doublé bakuru okatani eko rattraper au sima wane komi suivi ezaloza mayele te na LMD ebomi éducation ya mboka yango aza kosenga na madame Judith atala likambo LMD baboma likambo ya LMD ekozala malamu penza kutu nde nazopesa information na Maroc badoptaki système wana na Maroc balongoli yango parce que ezali système bien te tokofungola kaka na likambo etali mboso akoti na parlement ni bapolisier mboso alatisi bato na ye bateni ya bamilise toyebi te mboso akomi na bamilise toza koyeba te mboso ayaki na bato na ye mpo bahumilie Vital Kamerhe na parlement koyemba banzembo hostile contre Vital Kamerhe kokumisa mboso Vital Kamerhe atikelaki yango tante alobaki ke akobimisa bato ya mboso soki mpe bameki akoyebisa président de la république badestituer mboso parce que mboso aza kotia désordre na parlement sans plus tarder tolanda batemps fort nazweli binoko batemps fort ya bato oyo basalaki intervention oyo mokili mobimba congolais nyonso alobeli yango na dépêche à temps réel nalingaki nasalela bino mpe yango bolanda. Le président, quand on connaît déjà les sorciers, il devient vulnérable. Alors les gens ne savent pas quel est le sorcier de notre pays. C'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne. Est-ce que l'Équateur peut signer un contrat avec une organisation pour le cobalt ou le cuivre? On ne fera jamais rien tant que nous sommes occupés, tant qu'on nous tue par milliers et Kinshasa ne bouge pas le doigt. Dieu merci, j'ai vu mon ami Kabongo, nous lui invitons qui est devenu VPM à la défense, c'est un grand ami à moi, on va vous accompagner. On va vous accompagner. Donc, nous voulons que la guerre soit considérée par notre gouvernement comme la priorité des priorités. La sécurisation du territoire national. Nous voulons que les militaires au front aient un traitement spécial. Sans motivation, ils ne feront pas de guerre. Où est l'argent du cobalt? Où est l'argent du cuivre? Au village, honorable président, quand on connaît déjà les sorciers, il devient vulnérable. Alors les gens ne savent pas quel est le sorcier de notre pays. C'est l'Union européenne. Votre première page, la page des gardes, c'est comme si c'était bande dessinée ou comment? Vous avez mis des maïs, vous avez mis la vache à la place des emblèmes de la République. La vache ici symbolise le Rwanda, si vous ne le savez pas. Attendez, quand on voit la vache ici, attention avec ces mots. Il faut lire correctement ces programmes d'action du gouvernement. Honorable Bindoulé, il ne faut pas donner toutes les vaches quand même aux Rwandais. Mais c'est le Rwanda qui symbolise leur pouvoir par la vache. Au Congo, Madame la Première ministre, je vous parle d'État conseillant et gestionnaire. J'étais administrateur du budget pendant 6 ans à l'ISP Bandaka, la première institution universitaire de l'Équateur. Vous tuez les enfants.
le système LMD est venu massacrer le système universitaire au Congo. C'est bien bon. Oui, je parle ici devant les enseignants, les professeurs. Heureusement que dans ce ministère, nous avons une dame professeure chevronnée. Quand je vais déposer dans mon rapport ici, nous avons ici le président ici. Écoutez d'abord les amis. Le système LMD, c'est un système qui est venu massacrer l'enseignement au Congo. C'est bien bon. Écoutez les amis. Voilà. Vous pouvez conclure maintenant. Vous pouvez conclure. Non, je n'ai pas compris, c'est tout dans mon bruit. Oui, conclure. Les systèmes LMD. Ils ont déjà compris. Je dis ceci. C'est un système qui est venu massacrer l'enseignement au Congo. Pourquoi? Parce que on n'a pas pu étudier tous les contours normaux par rapport à l'installation de ce système LMD au Congo. Chers enseignants, chers amis, chers frères, si nous voulons à ce que nous puissions voir des cadres universitaires qui vont opérer la relève de demain, je vous demande, vous, de pouvoir un peu abolir le système LMD. Les jours concernés ici ensemble avec vous, Madame la Première ministre, vous avez dit de l'évaluation. Tous les corps scientifiques, tous les corps académiques ont demandé à ce que dans ce ministère nous puissions avoir un professeur. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons un professeur dans ce ministère. Vous devez abolir le système LMD. Un système malade, satanique et démoniaque. Bon, maintenant, les jours que je vais rentrer, quand maman, la Première ministre va répondre aux questions, je donnerai tous les détails possibles par rapport aux inconvénients néfastes de cet incident. On n'a pas préparé. Bon, merci. Le système LMD est venu chez nous brutalement, sans pour autant étudier les contours normaux. C'est pour cela que nous demandons à la maman ainsi qu'à son équipe. Je vous remercie, mon cher ami. Dernier point, président. Oui, dernière phrase. Et je coupe cette fois-ci. Excellence, Madame la Première ministre, n'hésitez pas à mettre hors d'état de nuire vos ministres qui vont tenter de vous faire échouer. Vous êtes une dame comme nous. Vous devez travailler 2-3 fois pour vous faire accepter. N'hésitez pas, je suis sûr que nous savons, vous venez d'une famille politique qui s'appelle l'UDPS. Ne laissez pas ce parti politique-là vous noyer, comme ça a été fait ici, avec l'honorable Mabunda. L'honorable Mabunda s'est fait écraser par le système. Et après, les hommes ici nous ont dit, voilà une femme, pour une fois qu'on a mis une femme, et voilà une femme, désormais on ne mettra plus de femmes. On ne veut pas que vous subissiez le même mépris. Quand ils vous auront roulé dans le moule du parti politique. Excellence, Madame la Première ministre, soyez stricte. Soyez stricte. Je sais que le chef de l'État vous appuiera. Il veut aussi réussir ce quinquennat ici. Il va vous soutenir. N'hésitez pas. Moi, je vous conseillerais, si vous voyez vraiment que vous êtes écrasé, de démissionner. Parce que ça sera encore l'histoire des femmes. On va dire la femme. Et si vous démissionnez parce que notre famille politique aura voulu que vous comportiez différemment à vos valeurs. Je sais que le Congo central produit toujours des gens avec des valeurs élevées. N'allez pas vous compromettre dans ça. Excellence, Madame la Première ministre.
C'est vous qui serez redevable devant ce Parlement et donc devant la nation. C'est vous seul. Lorsqu'ils vont vous dire, écoutez, si vous ne faites pas ceci, bon voilà, si vous ne faites pas ceci, à la fin, on va vous appeler ici, ça sera vous seul devant tout ce monde ici. Je ne voudrais pas y aller longuement parce qu'on parlera plus lorsque vous... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas m'humilier. On risque d'humilier plutôt la République. Ceux qui ont amené les gens pour faire du bruit, et j'essaie d'identifier chaque groupe. En fait, en réalité, vous êtes venus pour humilier et le chef de l'État et la République. Et si ça continue, on va vous faire partir. Nous devons travailler. Député, calmez-vous. Je sais me défendre, je n'ai pas besoin de ça. Alors, chers collègues, asseyez-vous. J'ai compris le petit jeu, ce n'est pas compliqué, asseyez-vous. Mais nous allons jusqu'à l'investiture du gouvernement aujourd'hui. Les policiers vont monter là-devant. Et tout ceci est bien suivi, en direct à la télévision. Toyebi, nani azana groupe ya nani. Projet Rabino Boyaki Nango, Botikango, Biso Toaki Moussala po, Mama Judith Souminwa, na gouvernement nae, bazo investiture, Baba na Moussala. Bitumbeza na mboka, Zaleza na mboka. Oya komekali susu, kombo nae tozui, na mokonzi nae swa zaliawa, toyebisi mokonzi mboka, kaka leloyo, tosali motion tolongole musala. Liseke zalité. Vous avez intérêt à téléphoner à vos petits militants, Batika Makelele. Sinon, l'Assemblée va s'assumer. Chers collègues, vous êtes d'accord avec moi? Qui sont pour? Qui sont contre? Merci. Alors, silence dans la salle. Merci mingi bolanda qui dépêche ceux qui nous aimé page na biso te partager ezali contribution na yo munene pona YouTube na biso ko motiver biso surtout travailler lisusu ya mingi partager vidéo oyo na Facebook na yo na ba WhatsApp na yo na ba groupe WhatsApp partager yango et puis ceux qui nous s'abonner te au s'abonner. Merci mingi nzamba pambola yo o moto o partager pe moto oyo o talibiso pe nzamba sunga Congo akamba Congo nzambe apambola ba nyonso baza éprouvé même ngamoko naza éprouvé na perdre vie na ngai na Congo ya John Kamba ana mboka Angleterre pe na perdre petit frère na ngai na Congo na Congo ya Yves Noka pe ba nyonso baza éprouvé lokola nga Saint-Esprit a consolé bino pe ba baza na problème de santé Saint-Esprit a sunga bino nde tokutani mbala sima na ba dépêche ezali koya bye bye. Congo Congo Baseleki Congo Congo Baseleki peuple azali kolela Baseleki likola ba politicien ya moyibi Baseleki likola ba politicien ya kanyaka Baseleki Nikolo nyonso koyoka massacre na Beni Ituri Minembwe kokende Nikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka Banzela ezate Dele sage Maya microbe Peuple azali kolela Immédiat. Aimez, partagez et abonnez-vous.